kolala kolamuka ezali aptitude lelo oyo na elibino basango kitoko makambo mboka bien aimé kolala kolamuka ezali aptitude ngamoko lobby na raté kopasuka elongi nalamuki bien heureusement ka ndenge tolobaka mokolo batela biso kende na biso zonga na biso naki kotika mwana azalaki na rendez-vous na hôpital mpona kozwa bamafuta oyo bapakolaka mpona baposo. Alors nzoka bato basalaki likopa baatake nga mpona lobaka vérité bango baza bamiyibi nazo empêche bango bayiba basalaki liketa bakoatake nga bayevema na libende babeta nga. Heureusement nzambe na nga protege nga moto epasuki te liso epasuki te eloko moko te zolo mpe ebukani te. kolala kolamuka eza habitude te ntango ozolamuka fo opesa na nzambe merci mpo oyebi te banguna na yo mais dossier oyo eza kaka nzambe alalaka te nzambe alingi atalisa nga binemi comme ça moto bakopinir ye bien elapisa baoyo tu basakanaka na basali na nzambe na baoyo tu basakanaka na bato na baoyo nyonso basakanaka na nga. donc dossier oyo keti na suka ekozala eloko moko ya kitoko ekozala lokola oyo babengaka yango vraiment eloko moko ekoedike bato ebele mpe bato bakobanda korespecte bato parce que na kati ya mboka civilisation tokoki kondima barbarité ke yo longwe na ndako na yo olamuki na eloko moko oyo babengaka yango arme blanche oyo koluka mutu mpo azoba vérité olie yo changer olie yo bongwama yo préféré oya na arme blanche na apesi merci parce que je babengaki nga nzela parce Eric kolobaka aza na nga de cœur a condamné acte bongo eza malamu parce que moto wana azalaki na église na bino bobenganaki ye parce que azalaki se comporter mabe achange te tala ndenge azosala à part kotia basi bazemi akomi koyiba mpe akomi koatake dossier na ye eza na maboko ya leta lere akutana na juge akoédike très bien bana bastaff bamaître ebele balinga basomba dossier wana abi non nga naza brigand te nga nakobenga bato baatake motu te totika juge akodike bien koleka nyonso tout donc dossier oyo juge akodike mieux koleka. Mais lelo oyo na na dossier moko nazobela sur kolinga mboka parce que chaque tongo tolobelaka sur réveil matinal pe tolobelaka sur makambo mboka pe tolobelaka sur petit déjeuner à lelo nazobela mingi makambo mboka mutu na mutu il faut aluka koyeba auta wapi mboka neza nini côté ya mboka na bango côté ya bana ne culture parce que bato bele ba perdre de culture. Alors maman bele ba benga messager kolobaka makambo église te kolobaka makambo nzambe te lobaka pe makambo ba culture parce que bato bazolanda mingi otikali seul pasteur ou azoye la biso makambo ezofongola biso banda kobetela biso na masolo ya biso. Alors lelo oyo na bandi na dossier moko du kwangu tutukidi na kwangu nde biso nyonso touta bakongole nyonso tu tokabonaka na kwangu toutaka na kana Égypte kala ebandaka bande Égypte ti na mai ya Congo. Alors l'air bamindele babengani biso na côté ya kana biso ba noir tolongwe e kana tukiti Égypte tubandi kokita bamso batikali na Cameroun bamso batikali na Nigeria bamso batikali na Cameroun bamso batikali na Gabon bamso batikali na Brazzaville bamso bakatisi toye kokabwana na kwangu biso nyonso tuza bana ya kwangu du kwangu du wishidi. Alors avant de continuer dambuda bula mishiki du kwangu du wishidi. Dugwangu tukushidi tutukwidi na mboka mopaya okolela yo na nani soki osangani na bana mboka na yo te soki bakongole na bakongole topesani me na mete bula bishiki di dugwangu tutukidi toyekola culture na biso biso nyonso tokabwanaka na kwangu
nzembo oyo eza mpona bato nyonso bakabwanaka na kwangu, baluba, bayaka, bambala, bayanzi, babunda, baungana, bato nyonso ya Kisangani, ya Lubumbashi, bana nyonso to ya Congo, tokabwanaka nde na kwangu. Kwangu nde eza mama na biso, nde eza tata na biso. Nazomona bandeko ya Brazzaville, nazomona bandeko ya Angola, parce que à l'époque biso nyonso tozalaka Royaume Congo. Tukwangu tudugidi. Soki Nzambe azobeta motema na yo, fongola kota po kwea na libulu te. Libulu amoni eza masingi na ba groupe mabe, ba groupe moyibi, ba groupe komela, ba groupe ya ko agresaka bato. Tozala mboka loi. Siko lala pongi totala yo, bato bakosaki yo, otikala yo moko, bango bakoma siko oseka yo. Dubwangu dudugidi. Na kwangu nde esika tokabwanaki. Tozalaka bandeko. Muluba aza ndeko ya mutu abandundu, Mungala aza ndeko ya mutu abandundu, Mupende aza ndeko ya Muluba, Muluba aza ndeko ya Mushwaili. Tokabwanaka na kwangu. Bamisusu bake na gauche, bamisusu ya droite, bamisusu batika na Angola, bamisusu batika na Brazzaville, bamisusu batika na kutu na Gabon. Dugwangu dudugiji. Na kwangu nde touta pe tokabwana wana. Dambuda bula mishiki. Muto yozo nyokola. Muto yozo lukoboma. Muto yozo kanela. Azali enemi na yo, taza ndeko na yo, kuse na yo. Kasi biso nyonso tokabwana nde na kwangu. Pe yamba Yesu aza mokonzi na yo, akobatela yo, akotombola yo, akolongola yo na mabeme, kobosana mibeko ya bakonzi te, kobosana pe mibeko ya bakoko te. Pona kwa tout a été accompli. Bula mishiki oyo bakoko na biso bazobina mapotopoto. Mapotopoto ezali danse ba égyptien babinaka. Bana ya Kana babinaka na Egypte le bazaka na boumbu. Danse oyo banyataka bapai mpona kotonga ba pyramide. Mapotopoto. Bula mishiki. Kolala kolamuka eza habitude te. Na ntango ozolamuka, pesa nyonso na maboko ya Nzambe. Pesa nyonso na maboko ya Nzambe. Kolala kolamuka eza habitude te. Tozali bongo na petit déjeuner à l'élo sur la culture congolaise. Linga mboka na yo. Mboka na yo Congo eza héritage Nzambe apesi biso. Soko boyi mboka na yo, Nzambe akotunaka yo héritage na pesi osala na ngoni. Mutu na mutu abosa na culture na ete. Bana na o baloba monoko mboka na bino. Bana no bayeba bilia mboka na bino. Bana no bayeba histoire mboka na bino. Ekozala bien pe bakobanga nzela na Nzambe. Bula bishiki mbuta. Tongo malamu na bao nyonso balamuki. Bao baza na autoroute, bao bakomata ba train, bakomata ba bis. Nzambe na lola abatela bino. Loboko na Nzambe ezala na bino. Esika nyonso bokokende, nguya Satan ezwa bino te. Soki bakotia ba bombe pembeni na bino exploser te, place bino bozali. Nzambe na likolo azala na bino. Tozali na dossier na biso ya Dugwangu wetukudi. Na kwangu nde esika touta. Soki biso nyonso tokabwanaka na kwangu, mususu soka mibengi muungani, mususu soka mibengi mushwaili, mususu soka mibengi mungala, mususu soka mibengi muhoyo, azali ndeko na yo. Muzombo, munyanga, mukongo, mulari, mutu moko. Tukwangu tudugidi. Petit déjeuner à l'élo, ezali kolobela culture na biso. Toza bandeko, touta biso nyonso esika moko.
Nzambe azwa lokumu, merci Dambuta na musique kitoko beteli biso. Na seksa bino muke avant tokota na suite ya lisolo na biso. Papa moka mombala parce que bambala na bayanzi bazala na guerre ya kosakana babwaka na mwa ba jeton mwa nini. Alors papa na mombala ayebisi azoyebisa neveu na ye. Alobi a ozokende na Kinshasa sombela ngai montre amortiment. Kosombela ngai disco te po ya disco ebetaka papa lokola muyanzi azonyema kwanga. Alobi sombela ngai montre amortiment na boyo sombela ngai ya disco po ndenge lelaka tek 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 on dirait muyanzi azofina kwanga. Do ezali ba blague bambala basalaka na bayanzi. Ba do gwangu do gidi. Muyanzi biso nyonso touti na Royaume Congo. Royaume Congo ezali ya ba ne Congo. Ba Congo bazali na Angola, bazali na Brazza, ba mini Congo nde baye na Bandundu, Mosuku, Mombala, Muyanzi. Alors Nzinga Nkuvu azalaki roi. Mwata Yanf azalaki roi ya Lunda. Yanf azalaki roi ya Lunda. Chef na bango nyonso ezali Mwata Yanf. Yenga azalaki roi ya royaume wana nyonso. E Kasongo Lunda azalaki mwana na ye. Tozalaki susu na empire Bakuba. Ezali ya baluluwa, batetela na Anamongo. Bazali na empire ya Bakuba pe. Bazali na kati ya empire ya Bakuba. Tozali susu na Bashilele, Mukuba na bapende. Capitale na bango ezalaka Ilobo, Port-Franqui, Sankourou, Mouchi, Nakasai comme territoire na bango. Avec comme Mukonzi bazako benge Nimi comme empereur ya Muluba abotolaka yango ekomaka empire Luba. Alors roi na Kiyanze lakisi Siam Ambol roi na Kiyanzi. Muyanzi nde fondateur ya tout wana. Do empire wana nyonso tu muta fondaka ngo komo na ye Siam Ambol azalaki Muyanzi. Ba noir brésilien baza bambala. Babetaka puita instrument pe oyo uta na côté ya Kwilu. Bamisusu baza na Brésil, bamisusu baza na Haïti, bamisusu baza na Kiba. Yango moni mutu lokola musicien munene Kabasele, le Grand Calais, kuna za idole na bango. Musicien munene lokola Rochero, kuna na Kiba balingake mingi po ba Kibin ba se considéraka on dirait ba Congolais ba uta na Congo. Tu kwangu tudushidi. Tongo poko asoko la muki bondela pona venir abana na yo. Senga Nzambe abatela yo a protéger nenga protéger proverbe lobby. La lalaki na lamuki malamu. Mais na kena nzela attaqué. Mais de ça si nous en chance. Qu'est-ce qui s'est passé? Mutuana beti li kofi na zolo, bezolo ebukani te loko moko te. Et pourtant zaki na libende. Ben tension ezaki nini? Tala ndenge mwana Congo azo attaquer mwana Congo, likolo mwana Congo azo bise vérité. C'est-à-dire eza batu oyo na butu attaquer yo akoki yo te aye vis-à-vis na moi. Ezala nde mwana. Soki mutu na butu attaquer yo akoki yo te akoya vis-à-vis na moi. Or soki to tcheki pasteur na pembeni na makofi boye akotelema nanga te. Mais lokola tozali ba leader toko kotelema te to bunda. Alors faut se protéger ba dégâts à la tête pe pulushi na juge basungaye. Pourquoi on tugushi en pleine émission, en pleine émission. En pleine émission. Tikete moto ya molimo santo eziki saba plan nyonso ya batamabe na communauté na yo. Barobundisa yo molongi ezali des champions masia.
tu kwangu tukushidi toutane na kwangu bana mboka tolinga na biso na biso tongo alelo ezala tongo malamu. Il est vivant yo yo do. Liloba bongo eza Yesu babudiso na butu na mo Yesu akolongisa bakoya na nzela mo bakozonga na nzela sambo kutana na jiji akosunga yo pe akoedike yo kolapa. Moye bimaka pona moto nyonso surtout ba oya sentinelle nzambe abatela bino. Yesu maya malili nekulusu yoyo yanga bika tongo malamu na bino nyonso bozolanda biso na Sentinelle TV esika bagete bakoya na nzela moko bakozonga na nzela sambo tozanga likambo na moto te. Vérité Yesu akufa likolo na vérité likopa ya moke likopa ya zero tozo continue tozo chola. Kolala kolamuka eza habitude te oyo ndeko ntango ozolamuka mitika na maboko ya nzambe. Nzambe abatela journée na bino lelo bisika nyonso bokotambola bozala na nzambe nzambe amona bino azala na bino. Biso nyonso touta na kwangu nde tokabwanaki. Congolais nyonso aza ndeko na yo tobatela territoire nzambe apesi biso. Nzambe aza malamu. Kukwangu tutugidi nzambe ya batela bino tongo malamu kolala kolamuka eza habitude te. Tozali bongo lelo kolobela culture ya mboka na biso touti wapi totambola ndenge nini ba royaume nini etambola na Congo parce que congolais nyonso aza ndeko ya yango moni lelo oyo Congo bazoluka bakabola bazokoka te po baluba bazo se retrouver na bato bandundu bato bandundu bazo se retrouver na bato ba Congo bazo se retrouver na bazombo bazo se retrouver na ba Congo bazo se retrouver na balari bazo se retrouver na banyanga. Donc c'est comme ça toza peuple moko muto akosa yo te osala ndeko no mabe muto akosa yo te oyina ndeko na yo. Il faut okangama na nzambe parce que nzambe aza nzambe malamu. Alors série oyo badamu muta bazo beta na muziki molimo ezali wana nano basimbi biloko bisimba simbate. Alors na mai ya kwangu nde touta muluba na muyaka baliaka ngando baliaka ngando te po eza totem na bango. Ese boyeba ke muluba na muyaka baza na totem moko eza ngando baliaka ngo te pe ebotamaka ebotelaka bango eza pe totem na bango mezali pe eloko lokola nkodia ebotelaka bango diamant or. Yango moni mai etonda ngando ezalaka na mbisi te. Muluba aza mfumu nkento chez muyaka. Muluba azalaka mfumu nkento pa muyaka do baza batu moko. Kasi Songolunda azalaka kotinda bakende kobotu Kasongolunda azali kotinda bana ne bakeno bana na epa baluba po bazwaki bokonzi kuna. Alors na vie vaut mieux être seul que mal accompagné. So ozali yo moko ozala bien mais so oza mal accompagné baninga batindiki yo osala acte moko criminel lero bandolia mbala 2 ans 3 ans 4 ans baninga na bakozala te. Moi si nous na bana bakosouffrir parce que yo ozalaki entouré na baninga mabe. Et puis batu nyonso tu na yebisa bino biso lokola batu na nzambe to batu mo saint batu mo ouen batu shaka biso te. Okoya na ndenge na yo loko osala mutu mabe okamwa nzamba protéger parce que oyaki na surprise. Alors dugwangu tudukidi ezali émission moko pona oyebisa batu mutu na mutu foye ba culture na ye
Mutu na mutu foye ba uta wapi. Mutu na mutu foye ba elo onini alingaka. Mutu na mutu foye ba ennemi ne zanani. Na ngongo biso ba Congolais ennemi na biso ezali bato bali bazo biso mboka. Parce que mboka ya Congo eza héritage za ba pesa na ba Rwandais te, mais pesa na biso ba Congolais. Alors biso ba Congolais, il faut to bunda to boto la mboka na biso. To kana dambo to. Tongwa lelo nyonso kosala simba, nzamba tambola na yo azala na yo, nzamba batela yo, ba surprise na nzela ya post, nzela ya message, nzela nyonso tu nzambe abatela yo. Ndeko na nga mibombaka epai ya nzambe po ya aza liziba na bomoi. Mokili oyo soko oza na molimo santo te esprit ya bademo kokota yo okokommetre acte moko oregrete yango vino mobimba mpo moya orepare yango eza te. Alors na ngonga oyo ndoki ezali yo moko po bapaster baza ebele okenda kosente basi bato na baeglise osengaka pardon te mpo osundolaka mpe tala sikoyo okomi criminel parce que bademon oyo ekoti na kati na yo ezoamvute yo sikoyo juge eza mawa mingi mokobo okutana na juge. Nzambe abomi na lokumu, nzambe abatelaka baoyo ya ye, nzambe atombolaka baoyo ya ye. Soko ozosalela ya solo, soko oza mwana bilaka, le fils de la révélation ne meurt jamais. Nama ya miso soko ozoluka nzambe akopusa na pembeni na yo. Yembelaka nzambe tongo nyonso, yeba culture na yo, tambolaka kati na mapipi na Yesu. Akobatelo po abongi na lokumu. Azali nzambe na babulami. Azali nzambe malamu. Ali nzambe abatelaka tombolaka. Bien aimé, tongo nyonso tikaka journée no maboko ya nzambe. Nzambe abatela yo, nzambe atombola yo, nzambe atambola na yo, nzambe azala na yo. Nalobi yango kolala kolamuka eza bitidi te. J'ai été attaqué, loboko na nzambe protégé nga parce que libende wana soki ezwaki nga malamu na zolo ekoka kobuka nga zolo to ekoka kotombola nga liso. Mais nzambe alalaka te protégé nga. Bible lobi tango bako persécuter yo, tango bako salelo makita, tango bako yina yo, ça c'est moment là où yeba koza mosali na nzamba solo. Merci parce que bato bazo bimana basa bato. Merci parce que muto attaqué nga olobate ko na yibaki mbongo, olobate ko na zwaki mwasi, mais ba demo eza na kati na ye, nde tindi a réagir bongo. Ezalaki nzamba lingaki kimie kota, respect kota, éducation bat mususu ba rataki éducation bazo éducation pour acte bongo foza lozana ba demo, ozana milimo mabe. Oyo babande ko reprocher bandaka lochaki tembe elakisami ki baloka yo pour ça acte ndengwa na kati ya poto. Et c'est ka caméra ezali, et c'est ka mondela ezali. Bien aimé, mutu moko te atindika yo. Mutu moko te akosa yo. Soki ba reprocher eloko reconnaître ko sali mabe et ozamala mo senga pardon. Pour mboka o biso tout oko se comporter comme ba brigand. Biso tout peut oko zoma bende ba arme blanche tout et tout. Mais mutu soka koli a se comporter comme moi mukete. Mutu soka koli abundaka te. Mutu soka koli abanga mibeko ya mboka ya azali. Bato bako pushi yo bako tindika yo. Siko se retrouver yo moko liboso ya dilemme. Liboso ya dilemme. O eza dilemme. Dilemme makasi parce que ezali crime okomi criminel. O BBC record na ona ba ma record o BBC ozwa su musala te pe bako beno mukanda batio na mpepo zoni. Entre temps on souffrait en Afrique du Sud pour ya. On souffrait na Nigeria pour ya. On souffrait na nzela makolo pour ya. On bosani nyonso tuana. Bien aimé, tango tozoya na tongo na petit déjeuner, tozoya côté ya bino
bo Nzambe, bo vérité. Tikete jeudi à l'élo, le 31 avril, et ça la jeudi mon bénédiction. Nzamba pambola bino, Nzamba batela bino. Moi personnellement, na senga bino que bombe nga ngate mardi na jeudi pour ça ba jour na classe. Le journée mon bimba na ozana à Liverpool. Peut-être phone na ngai oza okanga. Et oza malam bozo nga vendredi parce que tout ça là jeûne et prière et puis tout ça la prière. Donc bien aimé, eza malamu koyeba culture na yo, koyeba ke Congo ndenge basala ngo biso tout wa bandeko. Na origine biso tout toza ba Kemite. Biso tout toza ba tumwini. Biso tout toza ba na Kana, ba na Abraham. Na yo ba to ebele balobaka na nini na makambo ebele ke yo biso toza ba nzato ba mwindu toza biso nyonso tout tozali ba vrai ba juif. Ba vrai ba juif ezali yo na ngai. Vrai ba juif ezaba baza na Israël te. Biso ba bengana biso ko bengana. Bato ba koma Bible, bato ba tanga makambo Bible, bato ba sala histoire à Bible, c'était des noirs. Mindele ba yiba Bible ba utiliser en mabe. Manuscrit à Bible, ce sont des noirs qui ont écrit ça. Na Éphèse, bato ba bondela ki pona Paul, ce sont des noirs. Bato liboso ba benga ba chrétien, c'était des noirs. Ce qui preuve tala na histoire ya colonisation, l'ère mondela ye na Congo akuta déjà koko na biso asambela. Et puis bazako benga nzambe na biso nzamba mpungu. Tozako sambela nzamba solo. À part bakisi, à part kinganga, toyeba ki nzambe. Et ba yiba bikeko na biso, ba tchatcha na ba nene na bango. Na ba mobana na bango ba musée na bango. Donc il faut yeba histoire na yo bien. Olingande ko na yo. Problème ko oya ndenge nini? Kobitika na violence te po violence ezali molimo na Kaina, molimo na Satan. Tant to lobaka ke bato ebele baza na ba démon, bato ebele baza envoûté, bato musu bakanisa tozo kosa. Bayebaka mutu aza envoûté na acte azosala. Arme blanche eza mabe. Kosala groupe eza mabe. Tant ozobundisa mutu na groupe, bokanisi proverbe azangi groupe. Tant yozo zo groupe ko no bundisa bato, yokanisi mutu wana azangi groupe. Mutu wana azala groupe pe. Baza mayeli. Awesa groupe na ye, awesa bana na ebotika. Punition ya juge eleki o bino mosala. Bien aimé na ngongo yo, totika nanu juge apesa punition yo za malamu po bato musu balapa. Po mutu aza père de famille, avant ça la quoi que ce soit atalaka mwasi na bana. Atalaka charge aza nango. Ngande na aboye, lokola na mwasi na bana, na sina lobango na koki jamais kozwa likofi na beta mutu ata fingi ngata lobeli nga mabe. Yango bomoni ba lekana ba TV, ba lekana ba vidéo ko finga nga na répondre te. Mais soki yo komi na niveau ozwa libende arme blanche oya ko attaquer mutu, c'est que ba démon eza na kati no tomboki. Faut luka délivrance. Délivrance c'est pour ça mais après juge les ressources na yo, o luka délivrance après. Bien aimé congolais azande ko na yo. Angolais azande ko na yo, Gabonais azande ko na yo, Ivoirien azande ko na yo, Congolais Brazzaville azande ko na yo. Ezala na Congo Brazzaville, ezala na Angola soba oboma ba Congolais, ezaba Angolais te, ezali politique. Politique ya mabe, yango ezotinda ke ba boma ba Congolais. Mais peuple biso na biso to na problème te. Yango ni ngana senga unité ezala biso so ba ou bato ya royaume Congo. Tozala uni. Tolingana. Tous à la bomoko. Alors, jeudi à l'élo, c'est la jeudi malam. L'élo, c'est la dernière journée à mois, il y a mars, toujours quand on a mois avril. Nzamba kanisela yo, Nzamba pambola yo, Nzamba zana yo, Nzamba visiter yo, Nzamba kokisa ba posa na yo. Et kolala kolamuka, boye ba ngaka ezali habitude. Damuta bola musique. Faut bien la ramonte en molimo santé protéger, on est protéger messager les lots.
Mobundi molonge zande masia. Yende champion na biso. Nzamba kata minyololo oyo tungisa bino lokola kataki Alazar. Petit déjeuner à lelo eza mukolo esengo po nzamba zo batela nzamba zo sala. Jésus-Christ est vivant. Tovandisa elikia na Yesu Christ. Moto moko te akokani na Yesu. Na mokili. Moye bimi. Moto eleki molonge. Toko kimela wapi? Yesu azali maya malili. Yanga bita. Yesu azali yanga bita ebandeli pe suka a résoudre ba problème na bino nyos abatela bino journal lelo bima na ye ozonga na ye mikolo tozobela mingi makambo ya mboka bolingo ya mboka koyeba culture na yo. Yesu nde Nzambe, Yesu nde mobateli. Kolala kolamuka eza bitindi te. Nzambe na nga batela moko na moko. Nzambe na nga mona bino. Nzambe na nga netola bino. Bao bazoluka musala bazwa. Bao bazana kimia te bazwa kimia. Bao bazangi ndako bazwa ndako. Bao bazana ba séjour te nzamba pesa ba séjour. Plan nyonso tu ya monde des ténèbres na ba vie na bino ezala nul sans effet. Nzamba protéger bino ndenga protéger ki proverbe na batak. Nzamba zwa lokumu. Nzamba zwa lokumu. Nzamba zwa lokumu. Alors bozali bon na Sentinelle TV, tolobaki ete Sentinelle TV ezali espace oyo epesaka gete, epesaka réveil chaque tongo, etikaka congolais la mukana kimia parce que soki otie ba télévision ya mindele okokuta bazolobela ba drogue, bazolobela ba kufa, bazolobela guerre, mais awa ezalaka gete pe ezalaka yeso aza nkolo. Alors lelo jeudi malamu epa bino. Nzamba batela bino, nzamba tombola bino, nzamba netela bino, nzamba kokisa ba posa na bino nyonso. Eza bongo proverbe 30-30 na Sentinelle TV, la chaîne dont toute la diaspora en parle. La chaîne dont toute la diaspora en parle. Okoko zala babosi, baboti no bakufa utikala yo moko. Okoma mutu aloboko na litama, mutu akosungwa zate, tikete Yesu ayo kelo mawa. Yesu ayo kelo mawa. Ywe, tobotama na lisumu. Gloire esi elongwa, parce que Satan kota l'église. Ana lelaki malobesili. Biso babola, résultat la biso zaka ma miso tanga. Na ebie te oleli mingi maloba sila o même na prière yaka komi bombe pa Nzambe ye muziba mai ya bomoi to bondele pa yaya nkolo na biso papa na biso mokili atinda biso ya ba complot ya bato ya misala mabe bato bozo mona na bango ba mité ya mabe po bazo tourner na rond point. Misusu baza lesengo te pona ndenge yo mipesa na Nzambe. Tokobondela na papa. Mokilo tinda ngai. Tozo kokate ate loko moko. Tosengi oko secours nkolo. Kolala kola mukeza bitidite.
Sentinelle TV, toute la diaspora en parle. Tous allez bon, on dirait qu'il paye à sauf Kings TV dans le Canada. Nzembo consoler bana nyonso bana ba problème. Nzamba pesa ba solution na makambo na bino. Soko komi na suka bengaka nkolo oya kela likolo na se. Nkolo atalo na kupa ba souvenir. Yo sungaka ba bola te, osungaka ba veuve te. Misani nzamba kokuta kuna na livre de souvenirs. Kolala kolamuka eza bitidi te o. Loboko na nzambe batelaka biso na tongo so tolamuki tina butu. Ata monoko ekauki nzambe akoyoka baremuema na yo. Ata ozoloba maloba ezobima te nzambe ayoka. Obongi na lokumu, nzambe abongi na lokumu, tuimbie poa mulabi. Nzambe abongi na lokumu. Le fils de la révélation ne meurt jamais. Mwana ya bilaka akufaka te. Ba mama ya bilaka na Paris et partout dans le monde mbote na bino. Merci, merci, merci. Journée malamu nzambe nanga mona bino apambola bino. Nzambe nanga mona bino apambola bino. Bye bye now.